bino balandi oyo bolandaka Congo Lokole news.com. Émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolenews.com. Ezali réalité d'ici et d'ailleurs. Idéologie ya mama Starline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidi Bise. Eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka. Pour contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397. Ceux qui vous bengi pour que vous mon numéro 1 ya congolokolenews.com. Mama Gidi Bise azawana pour nous servir. Congo Lokole to Congo Lokole ni par ailleurs Bolanda. Bon, excusez-moi, avec vraiment la permission, il y a des téléspectateurs besoin d'Abisso parce que nous sommes en 21e siècle. Hein? Oui, oui, oui. Les lots, lesbianisme et bimi, n'a pas nos questions, lesbianisme et bimi, homosexualité et bimi, donc bamibali bazo kutana, généralement beaucoup kutana n'zela sima. Bon, le fait que par exemple on utilise ça, et puis il y a aussi des hommes qui vont avec les femmes mais par derrière. Il y a aussi un impact. Oui, ils ont un impact. Ils ont fait la force de l'homosexualité. Ils ont un impact par rapport à la science négative pour ématiser, pour accompagner la puissance, pour accompagner le matériel. Il y a une négativité, ce qui au lali mutunasima, bino mbali mbali, yo comme na mbongo ebele. OK. Yo comme na puissance. Yo comme songolo mpakala. Ba science okilti wana oyo uti pa ba mindele batu bazosaela mwasi na mwasi bazobala na mibali na mibali e uti misusu bazokota ngana buzoba oui, bon, ok. Qu'est-ce qui se passe finalement? Muto azola la muninga yenda zozo pouvoir. Oui, azozo pouvoir. Et oyo bazo, en tout cas avec beaucoup d'excuse-moi, ces gens de mots là, je n'utilise pas trop, mais enfin bon. Muto oyo bazo la ye. Yé azo perdre quelque chose ou quoi ou lui aussi gagne. Qu'est-ce qui se passe? Au moins ni papa ni c'est ba science mingi okilte kotia. Ba jeune fille est belé bazo beba na ba papa wa mikolo. C'est-à-dire apesi mbongo ebele a utiliser assisser énergie na le bazo botate le bazo balate parce que ils ont battu muso azo bima pe na sexe ozu mwasi ya bongo to mobala bongo asuir yo vi na we baby ozomona lo lenge nino ko iko sala po bonga parce que o miteki misusu ezape na négativité hein bazo sala parce que ba fiance au kilt ya négative kotiming na Congo et uti libanda poto longo esiko ezo senga délivrance à makasi na Congo. C'est pas bon, j'imaginais si admettons que c'est vrai ce que vous dites, ce serait pas seulement au Congo, c'est partout non. Mais ezama kamuna bisoté. To landi batu. Bon, tu continuer ba question ezali ba découvrir bazotinda ba question na on a ba texto. Alors papa Nzuzi, moi j'ai déjà vu ça, il est arrivé que Nokimura Bimaki a Pumba qui a coué. Moi j'ai déjà rencontré ça na des bonhommes parce que na Koli na botel na matete, na Koli na matete qui c'est un sonat de bonhommes, ba tous ces bonhommes ba ebinga tout ça. On a déjà eu à rencontrer côté école qui tomait ça tout ça no banamike. Nokimura coué. On a vu une maman là et tout ça. Généralement ils sont nus, hein, elles sont nues ces personnes là. Et puis alors qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Tangundo olbinda kundo gazobima abimi soit na mutulu soit na sima soit na liboso akei mais nzoto na etikali ndako nandako. Alors comment se fait-il que ceux qui accueillent, ceux qui connaissent des pannes à carburant et tout ça, et parfois on raconte des choses comme ça, à connaître des pannes à carburant à quoi et on le voit comme ça. Alors maintenant tangu dozomo na yeboye parce que tout le monde on l'a vu. À l'époque c'était pas encore la police, c'était gendarmerie, quelque chose comme ça à l'époque à Mobutu. Alors on l'a vu. Maintenant ndenge tout le monde tout le monde est des bonhommes. Là où il y a lalaki, aza toujours wana, to azate.
explique-nous un peu, ça c'est parce qu'on a ces choses. Bon. Et pourquoi Kouya, qu'est-ce qui peut arriver à Ndoki, à Kouya? Ça veut dire qu'aussi, dans la puissance, parce que l'accident pèse au salama. Mais accident pèse salama, les gars, mais Mamoutou, c'est-à-dire, à Kouya, qui est des sikana, piégé, et Bendi, le roi Maya Bangunza, n'a pas Kouya Sarabandoki. Ah, il y a Kouya Sarabandoki. Maya Bangunza, n'a pas Kouya Sarabandoki. Maya Bangunza, ça. Maya n'a pas Bangunza, n'a salaka. Ça, on dit. Mais ça, ma technique, y a un zambété, ou à Pessangai. Non, vous aurez Maya Mwapi. Maya, ça, Maya pompe, n'a pas Mungwa. Maya réside. Maya réside des Ogara. Oh, t'as fait. Bon. Ça laisse la vérité. Na sala on a mis sur bateau. Maya me mettait parce que. Oh, bon, Maya bébé, quoi, il s'est rabattu. Non, il paraîtrait que bon. Bon, ça, la moni. Et l'eau qu'on y a, c'était Maya Bimba, t'es à Maya Nim. Il faut qu'on t'en pouvoir. Pour ça, là. Bon, ok. Maya n'a eu quoi ça. Et puis ça, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, Ndokitangu. A uti wana to ba piéger to essence nesili to force mo bendi akui pou azana fil o ekangisi nzoto na ye na am na ye automatiquement ekobenda corps etikalaki na ndako. Ah donc pardon, on continue. J'imagine ça veut dire que ndokia moi si wana mama na otomona dès que tomoni akui kuna na ndako a disparaître soit ceux qui corps wana yete yena ndako akufi bomwaka mutu wala la iga akufi. Ah, donc la plupart bateau la plupart miso ezaka bomona bimaki bakangie kuna to babomi am na to basali on songolo pakala ye akufi moya zongeza te. Mais tant que yesi kwa akei bakangie soit abendi corps wana mais bozala ne mayele moi ta muke sokeza abolimo abolimo abolimo. Bon, à l'époque, esprit à journalisme, je n'ai pas vérifié. Cette dame-là était devenue. Enfin, bon. Ah. Yango monaka, emsu mema boti mwana, bazaka na cordon mo ekangisaka mwana na mama. Tia ko kata mona mutoluti na biso batu. Cordon wana. J'ai vécu ici en ville, ouais, j'ai vécu comme j'ai dit à Matete, qui est son Djili, et puis ici en ville depuis plusieurs années. Un jour, bon, on avait des amis quelque part ici. Bengi biso à une certaine époque, bazaki ba envahissaki, tu vois, bateau ya onatra ou kufana de loin à fleuve. Siko ba bengana bateau. Mais à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui habitaient là-bas. Je me souviens, en tant que journaliste, on m'appelle très tôt le matin, bateau ba koufi. Bon, ça c'est une question qui rentre dans ceci, mais aussi le rôle que Moutaro ben d'accord tout ça. Moutakufi, toke voye maman ba mi balé, balala qui place moko, tout le monde na décor ou ya kufi ou pas kufi, balala qui place moko. Qu'est-ce qui s'est passé par exemple à ce moment-là? Est-ce que Babima Kito, Moutaya Kobeta, parce que c'est quand même une mort mystérieuse. Wana Luwana évité, moi pour non, ça dit est-ce que sorcier a occupé ko Bakou m'a pu mi balé boye pe ba rencontrer problème. Bon, ma kamne foi ba cause o lo bango bilobela te. O gogi ko interpréter li kambuti so ebi cause na ngote. Ça dit yangwana bando ki bazana mambo be papa nise au moins mzuna quartier mona père mo simba ka kombo. Musane ka ofreni bata quartier. Père mo ko aza akombola ka bani ngapena la propre, il fait des choses comme ça. Ngapena sala ba bakana ya. Misupe na saba bakana na ole kana pe na kutisi yo nande ngape na mayele ti na ningi sio sentir que igwe pa azana c'est-à-dire na quartier nyo na kota kanga nzuzi na ningi sakana. OK. Écoutez, nous on a grandi dans des zones périphériques. Hein? Parfois, on ne comprenait pas. Papa, il ne fait que ça. Comme le pangon est très propre et tout ça. Mais bon, avec M. Banamike, son mon égard, moi, mystique, il y a aussi. Oui, voilà. Un kobenda ba chance abatu. Ba balabala na tongo kwa ko senga ka batu ko so sabatu na batongo bonyo la mugi bien ke bana batu wana. Batu mabe. Ba pesa mbot batu. Ko to ebiete apiso. Mbote batu mabe tongo mso ko senga bino iloko na tongo. Azwa pas détruire bino. Il ne faut pas trop répondre. Oui, makambatu mususu ko pesa bango mbote te yaoni. Pesa mbote munde emsu mutu na sugolita zo pe mama mubimba na sugolita ko pesa mbote. Mais tunanga na tele mana so ga ko pesa ngambote. Mona tipo na zalaka ndoki bongo yo zandoki ngana ndoki pwani yo nanga lisangeza te
ozomona c'est-à-dire bato wana yango ngai mona sala bango bakanai en faisant enfin yo mo koyi ma alors papa Nzuzi ba église ebele barakindoki moi avec l'émission Tropicano je me rappelle la toute première édition, il y a Tropicano Tokenda qui filmé toute une nuit avec mon frère Zéfi Kassela, na PC Mbote, na Makala, chose comme ça, pasteur qui fouti, Azako Sandi Sabatu, Misuni. Alors, bah mode ya ba délivrance ba sorcier et mimo belé Tokenda peut pas imaginer, il faut muto linga mutu tout ça. Est-ce que premièrement Kindoki et Gogo Sila deuxièmement, ceux qui aussi les cours, c'est un âge. Y a-t-il un certain âge où Ngongamoro Boyo Doki a tabosé et aussi la tête. Donc, quelles sont les conditions pour Kindoki et Sila? Est-ce que Gogo Sila, deuxièmement, il faut faire quoi pour Kindoki? Bon, papa, ni c'est Kindoki Sila raté. Ah, tout ça qui bébé. Oh, parce que non, il faut Kindoki Sila raté. Oh, bah, on a une mascarade. Parce que donc moi j'ai là papa ni yo twinga motuna so décourager ma mère oh ba arlobani so ka linga ya na démontrer poto komi na temps de vérité au bon masusuté arlobani nte oui c'est-à-dire Kindoki Sila raté mais ça na ba puissance o ekoki ko neutraliser et diminuer force nango vous comprenez non oh. Ça va ils va c'est là papa ni c'est au moninga ndena boya na opeso ndakisa ata na meli masanga na komi ndumba na bandi ba désordre na ngai moko o kasi na lobate muta c'est de l'abondance de la bouche que c'est la bouche du cœur que la bouche non ça la de temps en temps na lobi boy lelo so na zongeli ba masanga banda osala mokala o te na mela masanga te na vina o kasolo biso na zongeli te na zolo ba te na vina te munyo so la ndanga bi Nzuzi nko ya mela masanga. OK, allez-y. Na zongeli banzele, na zongeli masanga. Vous comprenez? Na landi makamunyi. Ata na meli na komi na kwiti. Mama moko boye soki na vandi makamuna ngane kozonga. Ah OK. Vous comprenez? Parce que ils a déjà dans moko inné. Vous comprenez? Na koki koki misangote. Ata na salini. Omike ngana zaka musicien. Mais la musique, on a ceux qui n'ont pas na no mona magamsu baninga ba omona mo. Kono bangisa botote. Oh, anaze moi mukete. Ah OK. Mais kasi ndoke banda pe wala. O tien ki ndokite o eza connaissance. Biso eza ba don hein, biso bataki lemu na nzela bantando wana. Mama na ngaza ki mbiku dia makasi. Leki na nga mwasi. Abikulaka. Mando na bambiku de c'est blanc. Bongo o bazwaka na ba groupe de réveil. Bon, papa, so on a porté au rejoint magambo anati. C'est ça. C'est-à-dire, on a passé be baza batam fumba mando na babata manonga na komba Yesu. Oli na ko yebso kinte po banga na tanga ba. C'est-à-dire eloko wana. C'est-à-dire mayele wana. Tangu yeba pesi mayele, c'est koti na makila te. Et zana ba force oyo ba koki ko neutraliser des forces wana. Ba sali ba prière to ba pesi ba nzete e bungi sile ndenga ko bima na nis na nini. Mais misune un mois pour qui monaka sokatika likidiba. Ah bon? Attends. Là c'est la mauvaise nouvelle de l'émission. Ça veut dire que bana o bazara kindoki tout ça bakenda au sala ba délivrance et tout ça mais surtout moi na musunezo bima donc c'est rien alors rien du tout on n'a rien fait. Papa Nisi. Omoni na linga ko epsa ba so ni te mena ebisi yo kindoki. Et dans la banzete musuba pesa ke comme si mutu zoba et booming et diminuer les forces na ye. Tamsu andoko pumbwe na 100 degrés atikel na 10 degrés. Ba mayele musu ya koboma batu banini esili. Mais misu na ye eza ko mona. Azo capter pe makamnyenge ele kana butu. Mususu pe banzete et comme si le kwa gizengi. Azo mona makambu me azo kukasuko pumbwe te. Aza lokola soso bakati mapapu. OK. Aza sou na force te. Est-ce que Kindoki, ça c'est réellement à Moussuni? Parce que généralement on nous parle des Moussuni. Je vous ai dit ici tout à l'heure que nous on a vu vraiment, nous avons encore des images, trop l'accent, mais à côté si le boko na pas Moussuni pende bimi, moni pena Moussuni. Bon, Moussuni wana est-ce que est réel
est-ce que réellement Kindoki pouvoir ya Kindoki vendre na kati ya musuni na kati ya libumba mu c'est quoi et ça ba force mususu so ba sali prière et loko o aliaki et bimaka et bimi pe sous forme mususu force boy tout consort mais maye les tigali OK alors question mususu toujours que ne veut faire émission na autant ba texto parce que ba question de belé batu mususu to kaka quelque part mais a bomba Kindoki ne asimisa oui batika ça se passe comment tiens atangwa ye azui kazaka na ye wana atiki on atana nzeta mbila tango kei to azui on alati siango papa nise to komi kuna babigula makamba kangi Ndoki mais Ndoki ezangai mususu patiki na nzela tombo okoma kuna bakangi batu mususu mais soki medium wana to mama kikikisielu wana za makasi awo ba papa otiki Kindoki no na nzela tango zoya ozwa kyango tika kyango boye mutu muso akoya ezana na tika la sima na suba donc azwi kasaka wana atiki yango tombo okoma kuna ya omona na te wani za normal isa la maka. Alors, nani a voulu justement commater le sorcier, le pasteur, le prêtre, parce qu'on voit aussi l'exorcisme de l'Église catholique. To Munza, quoi yoboye, qui peut mater le pouvoir. Bon. To Mujunu surtout, tout le monde a besoin de sa prière, ko la bandoki moto, tout ça. So le biga moto kende bisiri kawaya kei. Ouais ça va religion batwa. Bakenda te. Okende ne yoga moto mutu wana mbwa muga kenda okende ni moto aneko zo ende. Moto ngebuti wapi? Mais attendez. Moi on parle de ça parce que c'est ça les Kinois. J'ai assisté dans des séances de prière où vous avez quelqu'un entre guillemets possédé tout ça tant vous avez moto c'est quoi cette vous sentez que bon ça va wana ezamayele wana ezamayele pasteur parce que mutu akokaka Ndoki o aza mutu amayele connaisseur aza connaisseur azama yele yene mutu akoka le yozo ganga moto ta mususu pasteur to mutu parce que un exorciste asala makambu boete basala ngo en coucou en coulisses jamais koki komonana so moni boy ko mbra pour wana komi kaka ba benda nanu batu mwa webika parce que mutu o ndi amayele yene mutu akoka Ndoki mutu aza na connaissance aza na pouvoir ye mutu akoka Ndoki mais so ozana na pouvoir toza yo anzi soka okoti mba moko satana bima nazobondela makasi diabolo abimi papa ça va. Alors nazotan ba texto est-ce que Ndoki alokaka pe mutu asambela makasi ngai mutu tuninga oui c'est texto bon ozo sambela force nuizani d'abord foi na ofeza makasi ozo sambela nini nana zo protéger yo parce que mutu musupa zo sambela balie est-ce que nzamba zalaki wapi OK, est-ce que quelqu'un peut être sorcier sans le savoir? Quels sont les symptômes et quels sont les remèdes? On nous parle généralement des sorcelleries conscientes et inconscientes, tout ça. Mutu mususu ba utilizaka ye akoma mpunda butute ya miyebi na ete babimisaka ye elongine pe kunezo bimaza Ndoki soka ya zani di diabolo te bazo utiliser kaka boye na bo. Donc sorcellerie inconsciente. Non. Oh, et c'est quoi et ça n'existe pas? Yo mtu yebi ngai mtu nazozwa mwasi olobake na vi mwasi na yebite. Il n'existe pas, excusez-moi, en français, il n'existe pas de sorcellerie inconsciente. Loba ba utilisaka ndi nzoto na ye. Amiyebite. C'est ça les oui, bazo bimisa ye tout consort. Ça a un impact aussi sur Yemoko. Oui, sur papa bazo bimisa butu oya bo nzoto mabibi bo et tout consort bazo bimisa pe longina quelque part mais yo yebi le côté moi mutu na pazolela. Bonsoir, d'après Nzuzi Kindoki si la kate alors délivrance quoi faire? Délivrance il faut aux anons pouvoir aux connaissance oye ba ko emate ba yo ozwa ma bangunzo bwaka te wana comme ça publicité na yo ten nazoloba oye sala pa na yo.
Bonsoir. Demandez na invité na yo Kindoki eza maladie ou bien un esprit. Quand il dit que Kindoki on l'appelle chaque fois qu'on va promettre sur téléphone, il est raté. Explique quand il dit que Kindoki est si la kate, donc on devient Ndoki ou Babotama na yango. Oui, Bagindoki muso eza Babotama partir libumu ba pesio. Ba misusu pe tellement okuteni na mwasi na botel mongo ni iska mabe place à Zamba esprit mongo erin bandako leki profiter ko kota wana oboti démon ah où t'as moi ça veut dire en fait un rapport ah ils arrivent mabe oui un rapport na place mongo mabe na bazamba na ba toilette okoko tsa pesi mongo mabe na kati boboti un vampire auti na Kindoki na ye oyo aza parce que esprit muso eza esprit erin zo lokisika ko vendre. Pardon, le bien dans la toilette parce que ils ont moi mythe moko boezaka na Kinshasa dans la tête des gens sur toilette. Toilette, on peut aller invoquer na toilette, oui. On peut les toilettes finalement ils aranini. Mais à poster, ils a makambo ibele mutu musu kwa gosa lettre boki kuneke. Mutu musu akoko loko pe na toilette. Mutu musu oui, ils a mambo ibele. Bon, et là on est ça la toilette ils a bon, ils ont payé sa toilette propriété wana parce que on fait salité za kuna ou toilette qu'est-ce qui fait que ça la bon. Toilette ils sika gocha salité té. So mo ba toilette ils sika mais place moko ils a salité solo. D'abord bozo bimsa beski mabe na lupango na bino. Sans les savoir. Ah bon? Eh bandoki pe bakoki ko ya ko utiliser wana batu ya mabe pe bakoki wa ko à partir solo. Généralement ba toilette ils a bien ba coup direct to même ouais ba mais il faut que les agas propres. Il faut les agas propres, papa Nissé. Alors, même toilette propre, on peut écouter à poste. Oui, écouter à poste, na bateau, bateau, ça la magie, ma comme na bango, à sali lettre, tine deuxième. Même au bavandeur. Oh, bon, un qui paraît la toilette. Qui paraît? Ok. Bonsoir, je veux savoir un ou une sorcière, un sorcier qui tombe, son corps qui est resté va disparaître pour lui rejoindre les caisses qui va rester sur les lits et comment va-t-il rentrer? Bon, ça on a déjà posé la question, mais l'autre partie, la dernière partie de la question, comment va-t-il rentrer? Ça on va quitter. Agozonga soki corne tikali wana. Hein? D'abord au kutaye azani. Pourquoi bazaka? Kasi fois za mutakala parce que yango mutakala yango bota makatango yaka na mukilité. Bon, arozonga nini? Arozonga parce que fil wana ezo kanisa yé na nzoto abimelaki. Ndeba arozonga isika wana. Bonsoir frère Anissé, tu ne peux pas recevoir bon, on verra. On verra. Je veux pas qu'autant comprendre parce que il paraît chef spirituel. Il y a beaucoup de chefs spirituels ici. Ah, bah, chef spirituel. Vous avez belé comment vous pouvez bon rater. Chef spirituel, nous avons un Nekingombi. Te Congo et Bonga Soka, tu l'as dit Kimbangwa. Pour Kimbangwa, Kanga Bandoki na Kimiala. Ba déranger qui a Kanga Bango. Yondi Magimbangu, tu papa. Non, il y a certaines choses que vous nous dites là. Bon. Blaise Fio, définition ya Kindoki ezani bon. Moi date pesa ki on est bandé. Kindoki, on l'a dit peut-être émission on a na retard. Attention, comme le voit monsieur vous la déclaration attention parce que ça rentre là-bas. Bonsoir, que représente Jésus pour lui? Bon, ça aussi vous avez déjà posé une telle question. Jésus est un prophète pour lui? Un prophète comme tous les prophètes. Comme tous les prophètes. Bonsoir, c'est Pief. Nalinga Nayeba Sokindoki Alie Mutu Ayoka Kanini. Bon, yo so dama mutu, je sais un peu. On a un alie mutu, non, alie mutu na makamuni. Ah, non, non, on a alie mutu na makamuni, bandi bon. Donc, je peux faire un bon, alors, mutu so alie mutu. D'abord, pardon, na enrichir question. Excusez-moi. Est-ce que, parce que, les expressions au bateau, baza kuluba, ndokiali. Première question. Est-ce que réellement ndokiali akamutu? Ce qui oui, ali akamutu wana ndengeni, ça se passe comment? Et puis comme ndekwatuniawa, ayoka kanini, et puis kolia mutu ça la kanini, et ça impacte nini za la sur ses pouvoirs, sur ce qu'il est et tout ça. Bon, papa Nissé.
na opesa ka mwanda ki sabat ba comprendre au moins mutso balingo sale opération ba betaki anesthésie anesthésie wana soki ebetie ata ba sali nyonso ko mona pasité c'est-à-dire sensation wana o mutamone la pasi ko zalate au moins na bandi ko lobela bela c'est-à-dire na kati nzoto ne corps moko déplaçaka corps wana yango ndo yalia yango wana kaka je suis bon, yo bien encore il se déplacera en science, on peut l'expliquer autrement. Et ça explication ça moulai a aussi mbaté temps ils muké. Alors donc pardon corps o etikali wana yango ndeki na cimetière. Oui oui. Tomoni pe bon omoni papa nisi na kopesa ndakisa. Ba mikuwa papa nzuzi ya kufi. Ba liengai et pas papa Mpemba. To et pas Jobar. Aliengai. Mais na kufi awa akangi molimo nanga quelque part mais boye ne bembe molimo nanga susu elati mutu ezoloba na nzoto mutu ke bakangi nga epa Jobar aliengai siko nzoto bakangaki kuna na nzoto yo ekomi kuna ndeni c'est-à-dire mutu aza branché na ba corps rebelle corps balia keza mususu corps musu bakoka kolia ngote yango siko eza ko manifester. On peut manger quelqu'un pe azongi tout le monde a tout susu ba komona mona et tout ça wana eza nango akomi esprit rang azomona na monana oku mutu pe akokoza na ndako azobela okiti na mai kuna okekuta ye Papa Nzuzi ye azanani prophète sorcier pasteur et tout ça c'est quelqu'un qui pose azangunza c'est ça oui nazalongi o tozopesa batu connaissance pona kofuna. Bonsoir. Et bon ye moko ayebi na ayebi makambu ya bandoki ndenge nini. Mais naza connaisseur. C'est-à-dire papa ni se batu ba okansaka muto ay a toi fungoli Bible, toi fungoli Coran, toi fungoli bwabani côté non. Faut pesa batu connaissance au-delà batu ba comprendre. Makambu ngo mukili ndenge zala. OK. Comment alobi ke kindoki sila raté mais ba utiliser les sous mai ya bangunza po et Bikisamutu. Bon, lui n'a pas très bien saisi Nindorobi, qui nous a raté, et tout ça. Enfin, vous répondre non plus. Bonsoir frère, c'est Dieu merci. Depuis ma crevette, est-ce que Ndoki Akoki Kolimwa a commis pena poto? Bon, on va. Oh, mais oui. Vers la fin de l'émission. Ndoki moi parce que la spiritualité tant na espace existe raté distance wana yazo mona ngo na nini neze azwa kama kanisa makambo eleka ata na 2005 akomona ngo monya jonga na minute muke mais on nous dit aussi parfois que océan ils ont la force océan oui ils ont la force le fait de traverser les océans ezaka lokola avion et boyaka kokende bisika mususu esika mususu akokoleka te ndengi pesa ndoki ba place musu ya kokolega te eza interdit soka mekia na koi bilima besprit ya makasi eza wana ekobenda ye c'est comme ça on est facile oui place musu ya kolega bon ça va tout comme vers la fin émission moi bon. mais je ne pense pas qu'on a fini les sujets oui je sais pas bon on va voir hein, ce qu'on pourra faire mais un mot de la fin bon c'est-à-dire biso bana KTVL tozana mbanza ngungu le 1er juin 2014 dimanche ne stade ya Kitemoko toza wana bandeko nyonso tokozala na bango kuna opa linga alanda biso pona kolakisa makamwa mingi c'est-à-dire o nyonso alinga zwa abenga biso abenga nga na 09 99 18 17 37 039 18 17 37 c'est-à-dire so lingo zwa biso yaka na commune na Bumbu na veni mafuta 133 ok na Lutende na quartier Nyombi na veni Maseta, ok na Kanluka na quartier 1 na veni Kasanga numéro 2, ok na Kalamu na veni Ngirngi numéro 11, ok na Njil na quartier D avenue Kenge 19, ok na Makala na veni Kodia numéro 68. To sangana chaque mercredi 9h30, chaque dimanche 9h30. Yaka wana ozwa connaissance o tozo pesa po yo pe oye bako diriger bako ko se pa bandokité. Pouvoir ba yeko la kango ceux qui au commis au delà au diriger bangana bangelo côté
bateau souvent baza disciple na yo oui disciple dept comme ça ba cheval tena bouté ba connaisseur si bazui malungi manza. OK. Merci papa Nzuzi. Bon, on a évité ba testo et combien belé plus de 300 hein? J'ai 349 textos 349 textos sans oyo papa ni satangi donc compter c'est-à-dire batu base la biso dimanche. Dimanche ezoya to continuer makambo lobi siko dimanche papa ni se na si atuna ngasu makambo susu na kotsa ngona makambo susu pesa lengi benga tata mama bo bengana poto pesa bino ka mayele to kolakisa na mayele ni bakangela ka bango 353. Oui, 353. Alors, Bande Watali, merci. Vous avez écrit l'émission. J'espère que l'émission vous a plu. Émission, tout sur dimanche. Dimanche, à 20h, oui. Toujours à la même heure, sur la même chaîne, Numérica TV. Émission, beaucoup la rediffusion, Nango, ou tout ça, parce que dimanche, tu les gars en direct, tout ça en direct. Donc, ce que alors, tout ça, donc, dimanche, beaucoup la rediffusion, émission au lobby lundi. Na 11h d'ici la boutique malamu nzambe a batela bino nzambe oya biso to sambela a batela bino kimbangu pa batela bino te nzambe po prophète ya batu mwinzi oya ngana yo wana ke to sagani lelo to lobite etika to bongisa to lokalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa Bongisa Congo ezali koya ya population bakonji bayoka na batoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango Congo bokomona pamba lobi bokolula yango Congo, Okaya Kitoko Congo, Yabatu Mayele Congo, Makopi Kisayo Congo, Congo Yabakoko Congo, Congo Nemboka Ça déjà cosipé là etondinga ebele na motema komona bino balandi oyo bolandaka Congo Lokole news.com émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolenews.com ezali réalité d'ici et d'ailleurs idéologie ya mama Darline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidit Bissémou eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka mutu contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397 soki bobengi bokozwa ye moko numéro 1 ya congolokolenews.com mama Gidit Bissémou aza wana mpona servir bino Congo Lokole to Congo Lokole ni par ailleurs bolanda